Balongonke, balongonke, lamusa baindo. Banzala mpande keleki na mboka mona. Bika twasonga nzola twasala kisalumu katika ya pova ni siku ya tada bakumutuleni. Mona kituka banzala mpande keleki na mboka mona. Bika twasonga nzola twasala kisalumu katika ya pova ni siku ya tada bakumutuleni. Balongonke, Kembo, balongonke, Kembo, andelo, moto, famu. moto tia, Mfumukimbangu na biso peza kepana biso ya kipafita tia twa lulendo peza kepana biso ya mutamachule mbe mobali peza kepana biso nguya koka suka mboka kaka awa nguya banganga ngunza banso ingeta biso na kopetela bango so mona kituka banzala mpale keleki na ngoba mona. Bika twasonga zola twasala kisalumu katika ya pova ni siku ya tata bakumutuleni. Matondo mingi na biso banso balongo batata banengwa lilimba sipe bana na koyanula na mayenga ya lelo na libengisi ya mokolo na mokolo wapi ezali misato na biso mitenya bapaya balongoke Kembo, lelo bongo na manaka oyo kokamba ezokamba lisanga pe ndambu ya bayindo oyo baza ya kolamuka oyo kokamba kongo mobimba kongo ya filika mobimba lobi za bongo manaka oyo ibotami na lisanga ya vutuka vana mpambu vidila. lelo bongo tozali kando mwa minei na sanza na biso ya zomi na mibale na mobu na biso ya kama na poto misatu na sango balongoke Kembo, donc lelo tozali nkando mokolo na biso le 4 wapi tokomi na 12e mois na biso na ane na biso ya 137e année yango oyo tozali kokoba ute yaka balongofuniki mbangu na biso axe central na biso bayi balongoke na manaka bapale to tozali moyenga tokomo dimanche le 26 wapi oyo 7e mois 2026 balongoke biso kuna bopeni na biso ya yango na eleko ya kisibo tozokoba bango awa na saison na bango ya ite bamo eza kobeta bango balongoke balongoke alelo moto, ufamu moto tia, ya balongo fumuki mbangu na biso peza kepana biso biso bana fumuki mbangu pesa moto, tukutaka bango, kakukindila wadi. biso bana mpimba kalula Pesa moto, tukutaka bango, kakukindila wadi. biso bana nisongi ya tila Tukuni masiku, tukutaka bango, kakukindila wadi. olelilelile balongoke Kembo, balongoke Kembo, ngeka solomo ezobeta na mwa mopepe epesaka makoni na miso balongoke Kembo, balongoke Kembo, telele Bambikinono, telele Bambikinono, gana mabanga Tukasula tokotimola nzela, mpuku na maboko, biso batelele totelebisa kisama, tokosenga lisalisi na mutu te. etumba osuka se tolo Mulonga, balongo fuluki mbangu yala bayala, yala bayala, yala bayala. petokunteki Nunga tununga, nunga tununga, nunga tununga. ingeta etumba oyo tokolonga oyo na balongo mpe bakoko na biso nyonso Nyonso, bakita bamata. bamata tumba oyo suka se tolonga pamba te chako atikaka bana nyaki bowumbu Te, yango wana chako moye pa bote na kibowumbu ezali te ezalaka lite ya moko monene balongoke Kembo, lite ya moko monene metika toloba ete lelo
azali mokolo ya esengo ekesani na mikolo mosusu. Tozomona biso nyonso bamoto ndenge eza kopela na mboka bapaya bongo ezopela kaka na eleko ya kimba vita. Nani bamona yango te, eza esengo na biso bafutuka bongo biso bayindo emona ete moto oyo batumbaki ya kimba bayebaki ete balonaki moto bakomi na ngonga pe ya kopikola pe moto balonaka mbuma moko bapikolaka nzete bongo balongo nke bongo yaki bavita akomi na position de force ko azali ya kotelema tala Espagne kaka na porte na ville déjà capitale déjà moto ezozikisa 45,000 hectares ekei soko moni baetare wana ekei konte baperse bavise humaine bakolobela te bakominimize yango bongo po loposo pembe aza bongo eza natiri na ye ya kobuka lokuta natiri eza bongo akobongwa na mite aza bongo sans compter bamateriel pe bango basalaka bilanga na capitale to na baprovince pe moto eziki kobandela donc na bilona eza kozika 45,000 hectares wana oyo balobi soki totali yango na lisu ya nsiku eza bongo plus eza bongo koleka po bango basalaka réduction balongo nke bango fo kozala pe na nsiku pososo lokoso pembe soki te okokota na poshi na ye okokumbama balongo nke na France kuna na Bordeaux na baprovince ozomona ete degré moto ezobeta déjà 30,000 hectares ekei wana mpe kaka baréduire na bapompier bazokufa basaper pompier bazokufa moko azobeta moto liboso donc moto yango dire ezomona nge eza na miso ebalukeli bango ya encadre bango bakomi na kati ya moto na mituka baye ezozika balongo nke sikosa konte bamilinga ndenge ezotumba bazamba ezotuma na baespèce ezozikisa degré ya moto wana baza kolakisa kaka parti ya mokie mais soki omoni degré moto wana ezopelelela kaka ezobeta tina Canada milinga na ye tina New York trop afashe asiliki balongo nke po bato bakozwa maladi kokosola kasi konenge moto ezobeta moto nani bachaleur ezali bacalcule ezali sikozwa siko susu moto susu oyo yaki mpavita ya kotumba su bazamba na bango eske wana eza te oyo bakoma enfer life yango te balongo nke po enfer batia moto bango moko bakoma enfer fo bazwa pe expérience ya enfer na yango balongo nke bongo ebiso bayindo moto yango nde ezali kolamuka ya biso bayindo moyo ezongenga eza po elamusa nde biso bayindo conscient to inconscient suka na ye se alamuka tokolingana biso na biso bayindo ntango tokozongela tradition culture bokoko na biso oyo walongo fumuki mbango ayaki kozipolela biso kokundolela biso ya yango oyo elakaki yaki mpavita na mbanza Kongo bongo azotumba yaya azopesa bilaka yango lelo tozala kaka na bokanisi ya kimpa dede jie mibandeli ya jie siko tokomi lisusu na bokanisi ya kimpa vita pe na suka ya mwa ya jie balongo nke likambo to likambo te eza likambo donc iloko moko ebakami oyaki mpa vita akangi suka tisuka akangi ebande akangi mpe suka mwa oyo mwayebaki mango ikele ve donc mwa yaki mpa vita ya tia twa bilenge kasi tosimba boye
lelo tokolobela citation ya grand homme africain moko. Yango na ntoya ndeko moko tofanda na bango mais a changé état. Changé état. Abengi biso alobi kaka ngunza namoni ndeko moko tozalaki ni awa na États-Unis akatisaki na balonge balonge alelo fufamu ya balongo fumuki mbangu na biso oye atia tabulengo ya kimpa na biso molongi etumba biso na kati ya siku na semono apengiso ngabi te toza kobongisa kutuma ye ya malumingo ezalaki maposo alobi mais namoni bandeko na Canada aobi nabenga nani motata ngunza basalisi feti na bato abi est-ce que wana peut-être ngunza ndenge namoni yango makambo lobaka tofana bango pena immeuble moko na webisi na kwamba payana banzi kona bango tati aza penza mingi neteni ya mfua mais tia mingi neteni ya kabinda tozwaki ne mwangonga balongo nke tozwaki na bango mwangonga. Alors nini eleki neteni ya Canada bandeko basalisi réception na bato batie yango na réseaux sociaux sikoyo epai ye amoneli libaku ndeko wana bengi biso alobi mais ye mwa bani kolobi bapesi impression ke l'Occident poto eza bongo malamu wana zobenganga muta mutu ozi ya kolala abi te muta mabibi ya mosala de lundi jusqu'à vendredi nzoto tozobukana nga babima baputa kaka mpona kofutela ya misu kaka ndako assurance ya mutuka otala kobomba ke combien courant mpe awa ekotika pe te gaz mpe ekotika te balonge donc ndeko wana ase plaindre alobi mais soki bato Afrique bamoni boye bakoloba ete poto eza malamu bongo te abi mpona nini bongo ngabi bitumba yango wana toyaki bongo kobunda yebisi ekozala malamu na balamuki tosala baimage na bafulu ya l'Occident na baparti caché ya l'Occident tolakisa bayindo pasi oyo eza na l'Occident na pays de rêve ya bayike nani batikali baoluka baya na moyen nyonso à tout prix Eldorado bateka ta nyonso baya kaka Europe baya États-Unis baya Canada baya kaka mboka loposo pembe nzoka réalité eza mpe mosusu biso baye tokangaka bafoto biso baye totiaka baimage ya positivité tedi tozobomba pasi na biso difficulté na biso mutu oyo ateki po amonaki yo osape olati okangi bafoto osali baimage otie bafeti na lolenge nango nyonso tedi otomboli l'Occident nzoka eza bongo mbeba na ngonga oyo balongo fumuki mbangu akalifiaki bango baennemi abominable loposo pembe yele mokolo l'Occident bongo donc fumuki mbangu deja akitisaki bango mena oyo biso tozali kosala ya kopesa impression ke l'Occident bongo eza malamu parce que tozokota na bitumba te na walongo fumuki mbangu na biso tozokoma banti fumuki mbangu sans le savoir po tozobimisa l'Occident Eldorado eza déjà danger c'est bonga déjà donc bayindo botika Afrique boya nde poto nzoka eza mbeba balonge sengeli bongo biso bafutuka biso bayindo tobongisa na eteni wana topesa bato impression ya réalité ya l'Occident zwa ta image ya mosala ndenge tosala lokola barobo zwa ta homeless sans abri ndenge batambolaka et soit baparti oyo fait réfléchir bayindo yango bazwa décision ya koya l'Occident yango baya poto réfléchir mais soki topesi image ya bling bling image ya positivité ya l'Occident toza bongo na ngambo soki moto wana ateki
asali nyonso mpo aya ete akutani nango te, ete azwi mbeba na nzela, ete balie ye mbongo, ete oyo ali okuta yango te. Vivre la accident eza facile te, eza facile te. Na ebandi ozomwa epresse soki otali yango omona penaki edi oza pena ntaba na singa batio na singa balonge ya kolobi ozala mine kotala ngonga na basije eza kaka matata balonge nyonso oyo toteya eza na kati ya nsi na kati ya nsi na kati ya nsi yana l'homme riche d'Afrique toyebi bango actuellement Ingeta aza ndeko loni Nigeria Ingeta moyindo 100% lokola biso boye na bandi totonka mateya po mateya pela tobongisaki mpotala ngonga na ndenge klima eza na kati ya sala wana mona misu bazolala eza matata balongo ke alelo moto famu ya wale fumu kimbangu na biso ya yaki bapita tia kalulendo donc toyeba ete mwayenga ezoya eza milulu ya bokani sanza yaki mpavi vika tosala makasi na kati litumba bongo tosala makasi tolekisa mokolo yango malamu esengani na biso kopanza sango tozwa bando na biso balindo nanu bayebisa yango te tolobelaka nani baya te na motuya ya mitano to 5 invité tobengisa bango baya wana mbela ekiteli biso eleti bona direction générale eteni akiwa tombe epai mutu azali balongoke bali chef spirituel ya lisanga futuka bana mpambu vidi lazali owa watu na kati ya religion africaine walongo fumukimba biso tata ngunza tozalaka ba chef spirituel ba délégué chef spirituel mais mutu azabomo eteni ya filika balongoke alors homme riche wana d'Afrique lelo aliko Dangote non comprendre na komba kiboyini benya na kati alingo aliko Dangote alors ndeko wana d'abord nanu na mbotamani akuti tata moboti na yete akolepa ya grand-père emoni bana bakola lipa ya bakoko bazaka bana lipamboli salaka constant na christianisme aye afin bakoko bando bana bakola lipa ya bakoko la plupart des cas bazaka ma société bongo bayebaka histoire mingi ya famille bongo bazaka bana bokesi na bana musu balongoke bososo les amis donc notre réalité ya lelo donc tokotia mokaka mais oyo ebongamaki ekoteyama lokola mbango aza multiforme toyeba ete tolakisa vie réelle ya loposo mpe pembe. L'homme riche d'Afrique actuelle, toi lokola na ngambu ya bonengwa na bango, koko ya nengwa na ida to bana machine normal, koko ya mama na ye, azaki bongo homme riche de une partie Afrique, ya Afrique de l'Ouest, commerçant. Donc bango na faille basala te, da ba lokola tribu ya bazo ya bazomu balongoke pelo moza kana réalité ya omoni so za na chance na yo ya okesala na compagnie ya libanais ndo pakistani okesala na compagnie ya bato wana kaka yeba ete une partie ya chance ofaki yo vibrer soki chance ngo na chance le koki ekoya na mutu donc ekoya na lipamboli yako ya compagnie ka compagnie eza na identifier na mutu donc partout azosalela kaka bino te bo azosala na bilembo na bino ya chance na bino ya libota
yango ekosengela biso moto tosala bakompagnie na biso tosala baactivité commerciale oyo ya biso moko bapetites et moyennes entreprises ya biso moko tobanda mpo bachance na biso mabota evivre kati na biso balonge bato basala commerce mingi te na bazongo bato bazo bachance wana omoi lokola mbongo ebotaka soki ngonga lipamboli ya libota ekoki na yo okomona nyonso ozosala ezokende te kokende liboso oyo okosomba marchandise oye koteka wa ozongisa boye wa mpo ngonga lipamboli ekoki balonge sikoyo yo moto oke kosala soki ngonga misiko ekoki il faut sala na mosala na yo bongo donc ekoti na énergie ya patron énergie ya compagnie eso okutani mpe na kaisala ba impayement nani akani lipamboli yo moko te mpo mateya batika na afrique bataya biso totanga mpo tokende kosala bakompagnie ya babendeli bakompagnie ya bato bongo yango il faut kelasi moko il faut bareforme éducatif eya totanga na lolenge te ya kosala bacv barésumé te totanga na sens ya kokende kocreye baemploi ya kocreye misala baange te oyo baza na mapapu te bakoya te basala misala mais biso nde baange bavéritable ange nde biso tovibre na parti positif na biso mpo tokela misala balonge tokembela kotombola parti positif ya l'Occident pole bakoya bandeko baye bakuti yango te ngambo na mutuna okozwa ngambo biso tomona ya mutuna lisolo ya dangota biso tomona bato baoti poto baye lokola bama ya moto na klima esalaka mwa tenti lekeleke bongo mais elobi teke bongo osoki mbongo mbe toza na basite bamillionnaire ya bana poto bongo mais baya kutu mona soki mutuka naye koteka na afrique nana kosomba moto afrique donc moto afrique akomi moto ya mbongo mpo na moto ya poto estce tozososola ngeta mpe moto kosomba mona mpe aluki mpe koteka eza mpe te o piangaka 50% mpo motindaka mpo akokita azozela kaka mbongo wana bamisusu bakanga bango babilamba na hotel mpo azani mbongo ya kofuta soki réellement poto ezalaki mbongo mpe bango te osi babonga deja bongo te mpe si bazonga mpe bango nyonso bongo te eza kaka socialement baorganiza mpe kaka kodiembela mwa social me yakuna matata mpe kaka to biso kutu awa bosala États-Unis soki obomi to tosala bakati babenefice nyonso bapesaka bana na tout traitement o ya santé eza plus cher na monde sikoyo bakata yango mpo osali kaka mwa makasi ya mosala yango ozwi kaka mwa na ndenge mpe osali makasi mbongo bakati mpe na bataxe bazwi yango mpe kaka mais komi leo kaka ngambo oyo baretire bénéfice nyonso on traitement ezali te basupprime oyo bénéfice aka na bakati donc il faut osala moins mpo bayokama bapesa mwa ouverture bénéfice ya bana wana eza forme te ya esclavagisme moderne eza kibowumbu ya sika balongo ke néocolonialisme ezokoba mais lere biso tokanga bafoto baimage na toza kosaliene na mungunya ya afrique na mungunya ya walongo fumu kimbangu mpo tozolakisa ke mungunya aza malamu esoki banso tokoya poto yango afrique kotika na banani nzoka mundele anviaka mabele na biso ya afrique anviaka kaka sous-sol te na sol na mai na mopepe na biso ya afrique sikolere yo ezopesa impression ke poto 5 est-ce ozokoma ennemi ya nsiku te ozokoma ennemi ya lobiko ya loposo moyindo te soki otiami ennemi ya lobiko ya loposo moyindo se koza nani komi mongunia etumba oyo bongo te tobanga kokoma bangunia etumba oyo tobangela yango balongo te alors ndeko wana Dangote akolepa ya koko
koko dia so mimai na business to baka training donc training wana oyo tozozwa awa ebanda uta bokoko na biso mama na ndako aza na mwana ya mwasi ape ade mwana mwasi ya training bongo lambela servi papa na bino aja ko préparer polobi yeba koke akokende koko na ye commerçant Dangote déjà notion wana ezalaki déjà ngonga moko aye l'Occident asombi ndako les États-Unis awa ndako pe na Londres ali na bandako mibale ebika ndenge ezalaka bandako moko ya valeur makasi penza moko aza na mboka na bango Nigeria moko aye moko te kuna afuta bezongisa boye nikola zwaka décision le mité to c'est to makambo bandako ba taxe ekoki azwa décision ateka bandako yango balongoke ateki bandako na États-Unis teki ndako na ye ateki pe ndako na Londres ateki alobiment cette fois-ci qui ne risque rien n'a rien oyo boyi risque Afrique ezali te yo opportunité makasi fond ndezangaka pena mwa kelike bambishi ya ba dirigeant na biso na société ndenge libe de petit mais ceux qui ont décidé de rekomelo étagère oyo komata balongoke bongo yo moko tata kunzoza azo kosala ni tuna bango tuna bongo te yo moko azo kosala ni etuni mpe bango batanga kala apôtre Paul afungolaka likambo moko songolo pakala to apôtre Paul bapôtre nyonso basalaka likambo oyo bango yalaki nango mpo basala expansion ya message ya Christ maître na bango bazwaki ngonga ya kosala message epanzana ya maître na Christ bongo soki biso toza batata ya mbunda donc tozwi likambo oyo ya mbotama mpo topanza sango ya mobikisi na biso balongo fumukimba kasi lokola toza na bamakambo mibale kati na biso ya nkita ya makoki mpe ya molimo me molimo lokola ekambaka mosuni yango molimo eza komona na liboso balongoke toza awa na etinga ya tata na etinga na nzela ya mfumukusu kia nzela pana nango na ngola momboto oyo tomuto mbuma oyo toliaki momboto tolie mukokoli yango nde walongo fumukimba wana toza kolona ye biteni nyonso bana ne bayebi bazali basosola sango oyo tokomi Dangota ateki bandako na ye asali replie na mabela bakoko na ye omona mutu alikabo ndenge likabo esalaka na ngoma akombe ya na 69 eza ntsaka vi au généré ba milliards na réalité Afrique il faut zalikabo ya mbotama faut stratégie faut pena muklamuli ba pesa maboko bongo te eza ntsaka vi balongoke na commerce oyo kaka pour na niveau ya 100 000 eza ntsaka balongoke kolia komeleza na famille za wana simba kotozo musabu alors ndekwana atali constat nini bato basalelaka mingi awa ndeko ase lancé na ciment sucre farine dans ba nécessité du jour et alansaki nango epesi ye komata stile yoto babongela komi asali usine ya raffinerie ya pétrole premier en Afrique lelo aza koteka kérosène Europe donc pétrole mona pétrole wana ezopesa biso bouton azoteka bouton pétrole kaka wana ezopesa biso bangrais china bolona pétrole kaka ezopesa biso gaz eza matière ebele aza kosala raffinage na yango a déjà présent na 17 pays d'Afrique balonge donc projet wana c'est ça la 20 milliards donc eleka ba budget ya bamboka ebele donc mutu wana sabongi na respecté na ba dirigeants africains bako respecté et pas à générer ba milliards comme wana soki na 13 milliards soki combien soki 16 milliards soki ya d'ici 2030 pas comme on a 40 milliards
balongoke ayibi mbonga leta te mais likabo yambo tama po asaka nini azongaka Afrique sikotanga parisien oyo yebi akende na 1900 wolo na be akenda 30 40 ans oyo akoma milliardaire na poto oyebi kombo pesa biso kombo ni nani balongoke ya muso komaka na mbongo ndi na poto biso kombo ya cible okondo ya mali kombo ya cible po bakotikelo yango te balongoke elobi ete lipamboli eza na boko lipamboli efali na bokoko mawa na oyo azoboya bokoko balongoke tolakisa positivité Afrique po exciter bamakambo bato biso bayindo toconsidere Afrique na biso toconsidere Afrique na biso tofandi ana poto te mpona kofanda mpona elengi ya poto te batonga poto mpona bana na bango bamindele bongo toye kodiembela biso totonga na bamboka na biso oyo tomoni pai na bango ya mwa malonga balongoke mawa na oyo azokanisa ete poto ezala kaka poto po lelo petrole ebane kokita essence ekomi si komata bongo pole bamboka ezozika meme États-Unis awa baeta mosusu bamoto ezopela yeba ete eyaka na pauvreté ndenge moto ezopela na mosuni eza mpe moto mama ezopela na cycle spirituel kokauka ekoya na mokili parce que tozolengela kolona toza kolengela déjà Afrique na biso ya lobi moto oyo tozomona l'Occident oyo azokoka te moto eza koéchappe ye 1 semaine 2 semaines 3 semaines tina baye bajouaka rôle bana nkazi tina Algérie tina ba Afrique Maghreb wana baza mpe kozika po bango mpe bateka biso bango banyokola biso bajoua rôle ya koboma bongo bayinde ya kofebili biso engonga na biso kolamuka ekoki so ozomona nyonso oyo eza koleka konga ekoki na nsima ya phase oyo totika so mosika te ya conflit nucléaire mosika te mpo ngonga eza ya walongo fumu kimba kasi biso lokola bana ya molakisi nzela yambo ya mwasi esalama tokoyeba bongo l'Occident asali mabe mingi bazamba na bango bilona na bango ekozika pele ezoya bamilinga wana ezopesa maladi milinga wana ezozikisa nyonso bandako ya bapeyza ezozika banyama ezozika bilanga eza kozika baetare na baetare sans compter baperte ya bavise meme balongoke na bamai ya kopompe bazozanga baomozanga na mai ya kopompe likamto te eyaki bataleki bango makasi mpe na maye balongoke tosimba ete tokoki te kokumisa bayi na biso ya Afrique tokoki tokumisa mikili ya bapaya tokoki te bongo tokanga bafoto tofilme mpona kolakisa ete l'Occident aza kaka malamu soki tokosala yango toluka parti négative na yango soki dango tazwaka décision te l'homme riche d'Afrique lelo tote ye mpo azomérite yango balongoke topesi ye ndakisa poliki azalaki mwana ya bakoko moka kozwa epesamelaki ete na tradition na bango baya biso bayindo bana liboso bakenda kokola epai ya bakoko wana bokoko na biso balongoke mwana mpe nake congé pa koko mwana na koko asengi ye mpo bile botika nanu malamu mpo mwana awuti kobota sika mama ya mama akobenga akozwa koko nini afanda na ye bongo to bongo te tomonango balongoke azwi koko na ye azwi kaka physique te ma azwi mpona préparation ya lobi bango bakotikala lobi na ya libota ifo koko apesa moka kozwa bongo te mais lelo awa bakristianize bando na biso bando bakenda ngambo ya christianisme mwana mama elengi mwasi moko aboti
pourquoi le pasteur aina nité kotala mwana te maman abota ye aye apimeli moi maman na ye aye baboti ne baye abombi mwana na ndako na chambre wana ezali mayele to buzoba po pasteur ayo liboso mama oyo abota yo tata oyo abota yo yo oboti bango basepeli baye kotala mwana lokola pasteur ayaki nanu te azwi na bombi na su chambre yango na suku balongoke omoni niveau buzoba ya christianisme elati bana bayi est-ce que tukokoma makambo kino wapi na ozangisi mwana vibration ya maboko ya koko asukolaki yo mama na ye asimba lisusu koko na ye oyebi aza kotransmettre ye nini mais christianisme eli biso kaka nini sorcellerie kindoki nzoka sorcellerie eza bongo epai na bango moko l'occident epai loposo pe nde epai kindoki efandi balongoke epai na biso bandeko toza bongo na nguya mpifo bokasi boyebi yango nde ya biso oyo toza nango balongoke toza na kindoki te façon ya konuire te biso kindoki nde boyebi nde bokasi nde nguya oyo ekelaka oyo mpe ekelaka lobi balongoke oyo esalaka bakoro na biso bato ya makasi mpe ya ntina bainventaire ya liboso na mokili biso bayindo eske bososoli ezali tokebela na baimage bafoto kolakisaki loposo pembe poto eza bongo malamu po tokozwa ngambo soki dangote afandika na États-Unis afandika na balondres eske mbe akomi bongo ndenge akomi mbe akomi te po partie spirituelle na ye eningisaka ntina teka kaka azwi décision ya koteka bandako ye moko ye makoki wana azongisa na mboka bakoko na ye lelo akomi oyo akomi balongoke nato ya koyoka makasi ya kosalela tozala kobanda tanza tokumba bongo na ndio na biso bayi tosukisi na komba bali mofu balongoke lamusa bayindo lamusa bayindo